Ah, La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Salut, 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 salut. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, dans votre émission Vérité en face, votre programme de télé-réalité, où tu auras bon traiter divers cas et l'arabiso. Comme on a l'habitude de le dire, tu auras évangéliser, mais tu évangéliseras plus sur vécu ou tu as lelo. Mais les Camerounais comme la voisin et qu'on servait comme enseignement pour nous ba nini na reçoit décision jour où au kuta na likamomoko to aux rappels na problème moko ye baraté ko déceler vraiment ba cause nango mais à travers cette émission ba ndeko mingi ba comprendre et puis ba ezui orientation ya malamu. Et au-delà de ça, tous les équipes n'ont conseil à chaque fois que vous en avez besoin, il y a un numéro à mon la bango, aussi la rabongo pour rendre en haut disponible. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2025. Tobanda gagné na biso, tobanda na biso 2025 kitoko, tozo kenango, mais tozo continuer toujours à rappeler bino cagnotte na biso spécial plateau Vérité en face au Efezala. Photo réalisée dans le mois de septembre. Donc, merci déjà à Bandeko yo baza ko sala geste, comme on dit, la bonne volonté est raté na o mutazo loba. Mais na o azo rendre disponible. Ata $1 wana est très important. Ata $1 est important tant mutala si bonne foi. Donc nous disons merci na ba o bazo ko benga ko lukaneni mi ko apporter un plus parce que là nous sommes vraiment convaincus et nous croyons dans Nzambe que nous allons offrir une vérité en face, plateau ya Kitoko, na 10 ans en vérité en face, 10 ans, il y a la voix du peuple. C'est votre émission que vous aimez tant, ça vous divertit, ça vous enseigne, ça vous ramène à votre droit chemin, contribuer dans le programme Oyo Rosala Likamuro ya Kitoko Makasi. Sinon, on se retrouve juste après, élément auto-démarré, Shona Biswadelo. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, na Elibino Lisola Kitoko, je pense que tous la commune Yalingwala, normalement ils sont venus Kabamba, mais Tobengango a venu Nyangwe. Mais ils ont ngambo ils ont Nyangwe, bamapa ils ont ngambo ils ont Nyangwe, ngabapa ils ont ngambo boye, ils ont Kabamba. Donc tous la Kabamba, la venu Ntolo Baba a venu Nyangwe pour comprendre référence ces années. Saut de moutons il y a 24. Avenue Wane Kotuana, où l'équipe qui marchait. 2 ou 3e parcelle après qui marchait, nous place au biso tozali. Awa, je souligne que c'est Eza espace, Eza Lupango, Eza 15 sur 22. Déjà, Moutazaro, Moukolo Nango, abandaki déjà ba travaux, tozo mona ba travaux ndenge ezaki awa mais arrêta ba travaux. Pona bandeko basala ba faire. Pona bandeko baza batu ya Nzamba pesa mwa misolo. Pour contacter biso parce que awa oko sala hôtel, oko sala flat, oko sala salle de fête. Au cours ça appelle galerie na yo le roi qui marché n'engezali parce que tous la grande avenue ya Nyangwe. Donc tous la grande avenue ya Nyangwe donc ils a 2 minutes na avenue 24 novembre. Donc sur de moutons à 24 novembre sur au continent avenue, je pense c'est la 4e parcelle au Komi Awa. Donc sur les gars qui marché au Poussani Mouké tous awa. Dans la lobby donc benga pour na bateau basara ba kopa immobilier benga pour na moto alinga somba lupa on a ça de fête pourquoi pas ça la résidence mais ça avenue moko commercial pour tous à la claire c'est ils avenue moko commercial au ko ça l'hôtel au ko ça la flat au ko ça la salle de fête au ko ça la maison pour na bato ba luwaka au ko ça ba bureau donc il y a tellement de choses au ko ça la awa bo benga nga na numéro na ngai na C pour que na pesa bino prix ba détail au somba lupa on a yo merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, je voulais ajouter un élément très important dans Pibo Total, il y a
vente à parcelle à Niangwe. Donc je souligne aussi que les parcelles familialité, ou que non, faut vous sommer, faut famille mobimaba, bonana. Non, ils a le pas mourir à Mutumoko, comme on avait fait avec Oezagi na Kalembelembe. Donc yo acheteur, na vendeur, vous sali marché binom balé malamonko. Et je souligne aussi qu'ils allaient place mourir à malam pour non ça la business, mais ils ont place où yo. Il faut vraiment vous en avoir ma coquille parce qu'ils allaient vraiment à 24 PME, à 24 et puis Moutaro ça la moi m'a rabébélé place on a donc merci na bandego baza intéressé par Robenga pour que Topé Sabino Topé Sabino prix parce que prix bah ça on a télévision té. Sinon tozane sengo mingi il y a mana plateau na biso une famille qui est venue nous chercher. Il s'agit de Olga et Aris, Bazarana Kinshasa Awa, Batala la vérité en face. Et il y a une situation qui se passe dans le Libota, où Essengi, Bisoto accompagné Karabango pour Babi Misao Bazar ont besoin. Olga, bonjour. Bonjour, Aris, bonjour. En tout cas, une fois de plus, devant caméra, on a exprimé gratitude et reconnaissance envers Bino. C'est quelque chose où vous avez la façon de belé à vos salango, mais quand vous prenez votre peine, aux 8 ans, pour boya awa, que non seulement ils ont pour bino besoin solution, mais qu'on soumape bando belé, qu'on y baka, surtout d'être au soleil na yo, qu'on tient toujours nous amène liboso, qu'on t'a la problème et zoyate. En tout cas, merci beaucoup. Na aussi on a ensemble to yambabango. Voilà. Je signale que Aris Aza, petit frère Nayo, et Nini Mimi Libota na vérité en face. Merci, Papa Vincent. Na toye liboso non parce que na tala ka émission na yo. Et na landela ngo bien, eza na bato o ata problème et soki ndeni pa na yo solution monana. Très bien. Et yango na soki décision ya koya ipai na yo pour na yebi soki na ye to ko zo parce que likambo ekomeli biso ngai moko tout d'abord donc na okokate na omona ninga obandele te na mo pe ninga obanda sukate na yebi ke pa na yo okosunga biso o makambo esila to koma na kimia. Très bien. Problème ememe biso epa na yo ezali biso na famille baboti biso toza misato ndeko na biso mbali eza Aris nanga Olga na Sephora baboti biso misato. Bon ba réalité ekomela biso na famille eza que mwana mwasi nyonso po abotami na famille na biso ava akende liboso abala azala heureuse il faut aller kana noko. Donc na kolekana noko na sens ni faut ba vivre le kola mwasi na mobile et tant bakosala bakobima mwasi na mobile nde ok kosala vie na ye ailleurs kinchudité. Bon na ebite baba kuna yo kaka ba famille musu babenga ngo ba kinchudi na yo biso nga na ndenge nga na botami na famille na yebeza bongo bon na ebite ba famille musu komboza akani. Mais abino za comme kinchudité. Te abiso za kinchudité. Tu comprends ngo bien. C'est-à-dire moi si nyonso na kati ya libota na bino côté ndé bobotami. Sora linga kene libala. Il faut bimana na noko na ye. Oui. Donc noko fa fungola nti da fa banana noko. Après soka bimina noko. Obali pas zo robala yebi ke moi si na zo ke bimana noko na ye. Non, ah bate. Wana yo zala ka secret ya famille na yo moi Cécile. Donc mobali ya we bate. Et biso dinge mama boteli biso na papa biso. To mi benda na kada matoi. Po to yebi ke mama nzambe koma. Kala nde mingi ezaka banosela mingi ka babokoko mababa o yango eza famille na biso. Mais biso mama na biso bande ko benda biso matoi et papa. Bolanda manzela wana te bolanda nzela te bolkanga mana nzambe na kata nzambe solution ko munana et to mi benda na ka matoi famille biso. Nzambe azali kola ba coutume azali kola makambo nyonso. Oui, biso nyonso donc abende biso matoi et to tambola na principe wana. Toyeba ke lobi nzambe a osalaka quelque chose pour qui c'est le nzambe te. Nzambe azali kola nyonso. Très bien. Nde to fanda pende to vanda ka nga nzambe asalinga grâce tinga na zana nga na balite et nzambe ko sala Sephora grâce. Sephora ay ko zo mobali ndezalaka na fiançailles bandiki fiançailles na bango ti nzambe ko sunga ba ko bala ba ton e ko makambo libala ba noko ba revolter ndenge nini Sephora ko bala asali makambo ya oto ya famille ezalaka te bimina noko moko te eloko moko te
biso to bandaki que tozaki wana ka pona Sephora ko bende mato Sephora ko mekate total seka nzambe ko mekate nzambe kaka et komaki ba problème na famille mais le quoi to yebaki nzambe biso to luka to yebaki eloko mabe o salamati et Sephora pe ko bala na mobali na e asali pe yango te abimi pe na aboyi yango aboyi pe et Sephora ko bala na mobali na e baza ensemble ba ko vanda basali 2 ans mona oyati donc moi na vraiment oyate mais to lembaki pe ka te to tsaka na ba prière bon quoi biso basi to mona kaso ki to bali to komo viser il faut robota pe lisusu famille ndenge za mobali koloba makelele bakomi kotie makelele ndenge nini bana okota na ndako yango so 2 ans kaka mais ba famille musu bazala bongo 2 ans ya pamba bakomi o mwana azoya te mwana biso dasa bandi ko poussa na fo mwana to mona bakoko donc moi dérangement wana et Sephora akokaki ya muti Sephora akokaki ya monte ayaki kosala oyo biso toboyaki mpo oyo nga na obeta lisolo Sephora ndi abombeli nga te taki ndeko na mwasi ayebisaki yango na moma nini ayebisa nga na moma ke ntango aye kobota mpo Sephora ntango esali ke babalali na mobali ale tofandaka boye tomoni Sephora ekokoma na zemi to Sephora akomi na zemi tosepeli tolobi oyo nzambe azwa lokumu bapriere na bino nzambe asali vraiment nzambe asali et kosala na bata Sephora tanga ye kobota tande ye kobota maternité nde to yokota na maternité boye biso mo totali penza na fam tomoni ata très ya pa Serge te et pas ya mwana Sephora ndenga esalaki nga bien ti na sali ndenge nyonso ya asalaka na lepi Sephora na sololi na ye nde Sephora ayeki kofungwa melanga ayeki koyebisa nga vérité ona boyaki soni ekoma tala na ekokwea na onakidaki pa oncle bimaki ninde na ekokuma na zemi nde na ekokuma na zemi ntango nakomi na zemi tikotia akomaki na zemi ana ayebaki ke noko mutapesi zemi to ayebaki ke mobali peut-être koza au fait tanga bimi na noko abimi pe na mobali ne siko tia komaki na zemi ayebaki za zemi noko bon ayebaki te bon ayebaki te ayebaki te ezalaki ya noko ntango mwana nde kobotama mpo ezalaki mobali nazalaki te mobali nazalaki te mobali nazalaka ne bafemme homme d'affaires pardon avoyageaka ndaki na badubai na ye azwaka tiaka mwa time so mwa ba 2 mois ba 3 mois mo mpasa ba 5 mois donc awumelaka mpenza ye mo na voyage mpo azalaka sa bafere na dubai donc siko bia yebaki kaka ezemi eza ya mobali ntango ye moko aye kobota aye koreconnaitre te seke makambo tosaki na noko seke mwana nde aza ya noko nde abombelaki ngai te take grande sœur nde aye kotalisa nga siko natali gravité ya likambo zela nanu na comprendre moke mobali en fait ntango aboti mobali azalaki na bozalaki awa bino nyonso azalaki mpe na Kinshasa awa toi te mobali azalaki na Kinshasa te tant aboti mobali aza na voyage oui ntango naki otali premier jour abotaki ntango abenga na telefone nde ntango nakomi na maternité ntango natali mwana mpo tosambela moni mosantu mpo asungaka biso natali mwana na bi te mwana oyo aza ata tre moko apa Serge eza te nde natali na Sephora est ce que mwana oyo vraiment aza apa Serge basali ko abombelanga mais teke yaya nasali effort ya kotalisa ya kosolola nde nakoti na parole de Dieu na lobeli ye ndaki ofungwa melanga siko papa Serge ayaki koya ntango mwana botami après koya oui ntango papa passer ntango Sephora aboti nde toye kobenga pa Serge mpo aza papa mwana ti fois ayeba nouvelle ke mwasi aboti ntango tobengi mobali nde paza te azalaki na makambo azalaki osala mais loko ekomi bongo azokata azoya nde pa Serge akataki voyage ayaki koya ntango aye koya bon attitude ya Sephora mbala moko echange azolinga susu pa Serge asimba mwana te Sephora boyi ndenge eza na maternité na yebisi te ndenge eza bofo tobongisa biloko ata nga na oke kosala eloko iwala epa na yo aboyi alobi te ya kokende na ndako na ye te tokende na ndako na biso tolandela ye kuna ye kuna kosalaki iwaleti ndenge ya etalisaki nga bona mona mpe normal mpo mwasi kobota mpe liboso esengaka fo azala na famille na ye balandela ye akoza mpe pa mama bokilo akoza mpe pa ya pa na bango puke balandela ye mwana mais faut reconnaître que so Sephora azokima na ndako ya Serge ezalaki te mpo na ka wale eza mpo azo reconnaître kaza na mwana ya noko mwana noko oui
nde na maternité wana pa tango pa Serge ekoya nde pa Serge atali pe mwana banomema pe mwana ndenge esalaka kaka asali 4 jours na maternité pa Serge abi bazonga ndako nga bite Sephora fo aya na ndako parce que biso tolandela ye taka kobota aya liboso pa Serge pa boyaki te andimaki nde tobimisaki Sephora na hôpital ayaki na ndako tozalaki nde na ndako mais ndenge Sephora ayaki na ndako changement vraiment ekotaki ye na pa Serge donc oyokana eza lisu te donc pa Serge soki aye ekomi ka fois kende na baswana mésentente ekomi bakomi kobebana pamba parce que tomona pa Serge alingi mwasi ne mingi pe abala ye atikala ata na nyongo na biso te po ezaka oyo tatonga ata nini apesa tout apesa sala libala moko ya donc nata na famille na betikala osalama te parce que natali mwa mobala bato innocent ya bato ayebi vérité te natali na gravité ya likambo mwana akomi na combien de mois sikoyo 6 mois mona siko 6 mois eloko siko eza gravité mpo Sephora abokozonga ndako abi alingi su te kapamba boye baswani na mobali te eloko te kapamba boye te askipabilité ezosala ye toloba bongo tosolo mpe moke na ndeko na ngai ya mobali na ngai nazonga mwa moke nsima mpona meka mpe kocomprendre nazongi pena nasola na Aris boza na kati ya famille bolobi il faut mwana mwasi nyonso na libota na bino so alinga bala fa bima na noko na bino ebandi kobima na noko wana ebandi déjà ebandi na Sephora to bandeko mosusu mpe barespecta makambo wana bon eza lien moko ya famille même ba cousine na biso balekaka na eloko wana o babali pe babima na bino ti lelo baza na mabala na bango pe baleka na banoko mais mibali na mo pe bayebi te mibali bayebi pe te mais lelo nde boleki boye je pense que ekolamusa mibali na bango biso mpe nde toye boye parce que tozwaki ntango solo wana ona grande sœur avant toleka epa na yo tosolo ya na grande sœur vu que toza bachrétien tomonaki kocontinue marke wana esunga biso te premier toloba ngo mpo esunga mpe bandeko na biso mosusu oyo bakomi nanu na niveau wana te totalaki depuis kobima ya grande sœur na hôpital aye ndaku nga aza mwa mobali na banda ocomprendre mpe bamakambo yango te ti na nsima ndenge elekelaki nde grande sœur ayaki aexplike nga bamakambo nyonso lere aexplike ngai Sephora bimaki kaka na noko ke mwana eza ya noko lere aexplike nga bongo nakokaki te vraiment nabi yaya il faut tosala tout tosunga beau-frère na biso aza mpe mwana bato so tobi tokende kaka marke wana aokufa malembe ya likambo amiyebeli mutu na makolo te domoni toyaki sikoyo Sephora ye moko ti boye boye Sephora ye moko pourquoi pas bobaneno na Sephora ye moko asola na mobali asambani vérité que tala mobali nanga bêtise na sali likola koluka kobota nayaki konima coutume ya famille na bimaki na noko mais mwana na boti na monika aza mwana na yo te aza mwana noko pourquoi pas ye moko Sephora bobaneno kokonscientiser ye moko asolola na mobali bon na part ya Sephora grande sœur azozwa mpenza makasi mpenza ya kosala yango te fi yango asolola ye na biso yango biso topusani pembeni mpona koluka ndeni ya kosolola na beau-frère na biso siko lelo boyo oyebiseni lelo toye mpona ayeba vérité mpo bandeko mosusu mpe basunga mpe biso par rapport ya situation oyo vraiment sikoyo grande sœur yoza yaya na kati ya famille likambo oyo eza likambo mokie te moi je vois combat oyo ezoleka na minute oyo na kati ya famille le fait que bonimi koleka na télévision boye kobrise coutume moko boye eza na kati ya famille na bino c'est vrai que toza na ngambo ya nzambe aza likolo na nyonso mais est-ce que bozwaki temps ya kokende luka noko mpo botalisa noko ke noko tala makambo sali sikoyo likolo ya kolanda coutume lelo boti na mwana kasi na yo bozwi temps déjà koluka noko mpo bolobela ye non te toluki ete ayebi mpe na mpe makambo oyo mpe te ke biso toyebi yango ayebi yango mpe te toluki ye mpe te
siko Sephora yemoko makanisi na ezani bon siko Sephora Sephora kufi alingi sous libala te pas zoka soni pas mobali ou comment bon omoni ezaka soki osali mutu mabe ata mutu wana aza na omona de osali mutu mabe mais mutu ayebi mabe wana osali te yo moko culpabilité wana yango nde ezosala Sephora po aotala nde babande na mobali na ye balinga na ye vraiment makasi ye moko mpena po aloba na mobali en tout cas akokango te osala te mpe so toyebi ke totikaka likambo oyo mpe ekokóma minene même na bagénération na biso baoya nsima baosibir yango alors mpo ekata na yango tomeki koya ntina télévision mpo makambo esila mpo tokóma otalela nde nzambe aza likolo na nyonso donc na coutume na bino soki yoboti mwana so alinga bala fa bima na ye donc il faut aleka mpena faut aleka na noko aleki na noko ale après ya akesala vie na ye soki aleki pa noko te ekosimba te soki abali akobota te ok yango Sephora mbangaki amonaki azobota te nde ake na ye ntango amoni kaka 2 ekoki aobota te ali abi te akende oside mpo bakomaki mal à l'aise mais ti akenda na betelaka lisolo te obetela okala mwana botami ntango mwana botami ngai nde mutu natalisi ye nasolisi ye nalobeli ye nde amoni mwa ete nde ayebisanga vérité abobi te po ye mpenza nde azalaki camarade na nga nde baboti biso taka toza biso mibale basi donc tobomba na likambo te so nga naza nango mpe nayebisa sikoyo koyebisa papa Serge eza mpo libala ndenge mpo Sephora boyebisi ngai kalingi su libala mpo na ye libala fe kufa par rapport ya culpabilité aza nango sikoyo bino boye koyede Sephora mpo libala yango ekufa to boye kosenga papa Serge alimbisa mpe mwasi na ye peut-être accepte mwana nayebi te bon wana ekomo dépendre na ye wana ekodépendre na papa Serge bon biso sikoyo mpe prière na biso eza te kaka ke séparation ekota biso prière na biso eza wana te mpe posa na biso eza ya bongo te tomeka koyebisa bofrère na biso wana asungaka biso mpe makasi asungaka biso vraiment makasi atozala na ye vraiment très bien Mon frère, je suis sincère envers vous, je ne veux pas faire le semblant ici, c'est une abomination. C'est grave ce que vous êtes en train de nous raconter ici. Mais Vérité en face est là pour aider les gens à base à la réconcilier. Nous ne soutenons pas les mal, nous n'encourageons pas les mal, mais nous aidons les gens à base à se réconcilier. Bon frère Azan, à mon année, moi, c'est-à-dire, n'est pas d'autant à mon année, et là, au monde, nous salamité. Donc, aïe de l'autre côté. Donc, aïe de l'autre côté, rien et l'autre côté, aïe quand aïe côté la moi. Mais moi, ça ligne les sous-sous. Ezaka ke bon balende moi makilezo le côté moi si des mobilité. Mais moi si quand dem ta comme des complications, des compréhension bloquant. Culpabilité. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous qui nous regardez, je suis sur l'avenue Kalembelembe, à 2 minutes na 24. Sur de moto yangwana na hôtel Liboso. Na simbalanga so na Kitiboye, na ke Willery. So vous se souvenez na lupango eza en face hôtel Ocel en publicité. Aussi kendangi nango. Yo to na eza na ngambo. Château Kolo. To ene solo ya lupango eza wa, donc ezali 15 sur 24. On a 15 sur 24. C'est de cette parcelle dont on a une bête à l'isolo lelo. Voilà, c'est de cette parcelle dont je parle. Les Ali Bongo 15 sur 24. Parcelle à vendre. Ah, on a commis na Lingwala, l'avenue Kalembelembe. Je souligne que les Ali parcelle familialité. De la même manière, à Niangwe, ils ont la parcelle familiale, ils ont la parcelle ya Moutouye Moko. Donc, il y a fait ça entre eux, Moutouye na vendeur. Et il n'y a presque rien ici, donc tout est à détruire, tout est à bandé la rotonga. Donc, Moutouye Rotonga, Gounaye, flat, tout ce que vous voulez. Contactez-nous dans le numéro au bas de l'écran pour nous appuyer. Merci. Voilà, papa Serge. Ça a signe que tu as déjà pour filmer, comme les alcool la preuve na yo. Tu as d'abord essayé makasi, ya ko zana yo awa sur place.
Parce que par rapport à l'emploi du temps, il y a des gens qui ont mingi, mais quand ils ont qui cherchent, que tomber pour que les lots soient disponibles pour que tout soit le mouké. Mais tu as un mouké sima pour servir dans l'image. Tu as toute une question à l'ibousso sur que vous reconnaître bande komi balo baza l'ibousso na yo. Ouais, Nabi Bango très bien. Oyo Olga, Oyo Aris, la belle famille en Gaï. Donc la bala moi moi aussi. Ok. Petite sœur, il y a Petite sœur, il y a Olga. Il y a Olga, Sephora. Sephora. Bah ici ce que vous avez moi moko. Ah, tu peux aller moi na moko. Moi moko. Moi na moko ouais. Besoin quand même moi temps pour moi nangoa abota mato abota ngi bomela na noté mamoko na ko banda libala mamoko na ko bota. Non, tu peux là que ma difficulté, ça là qui 2 ans abota kataka ngazemité. 3e année nzamba sali grâce à Kangizemi. Mais on a pu un voyage. Quand on a commencé na 8e mois, on a voyage na Dubaï pour ça 2 semaines. Mais dans un coup de fil il y a Olga de na mazongaki. Coup de fil que Sephora Boti. Sephora Boti. OK. Et puis étant na zongi na okuta moi sinanda kwa zate na mwana. Akangi bloko na nyo surtout azongi pa na bango. J'étais étonné. Na ki pa na bango, na kuti pe moi si. Na bébé il y a que des fois on a parlé na bino nozongi oyozi bloku kangi bloku epa na bino sans pour to benga téléphone to signaler ngati yo sel mo mandiki na oyo kepa na bino na kipa ki angote on a ki moké na 1 mois 2 mois gwale kaka ndenge na comprendre que ya pa na bango balandela mwana mwa wale ngaza mutamaka mbelebele mais tant comme la 4e mois on a senti Sephora asa sosu na affection na ngati par rapport aux ezaki na dobi. Intention na yo pendant nga eza sous-souté na sali be fort na donc ça moi signé toutaki liboso na comprendre moi ça combien différente na ngai wana ba 4e mois tant ko ba 6e mois boué bon moi na ko na 6e mois tozonga et pendant nga na zona moi na ça ko sa posani donc moi si azalaki catégorique ani même pas ko senti même pas a senti ngate. Donc, on peut éviter dans la manière. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui se passe par moi, monsieur? Est-ce que on est comme Elio, ou l'air bien, qui parle à 100%. Mais moi, si après ça, la réponse pour qui valable était, na évité ce qu'ils animent. Mais dans le bas qui casse, si il s'agit de na si ça m'a comme tout, oh, il s'est rien à ça, c'est là qu'il y en a si ça. Bon, après ça, la réponse exacte caractère. Zagi entre les marteaux et l'enclume. Sous l'embarras des choix, vraiment. Est-ce qu'on va récupérer moi? Na récupérer moi. Il faut que moi na raison. Ce qui a aussi qu'à la panne à bango, mais na récupérer moi. Na 6 mois. Oui. Ah bon comme bien. Quand ben ngaben de kunanga pe moi 6 mois be kuna qui part ailleurs beaucoup de mois. Et il est très bien parce qu'il y a avec tous on ndako. Il est connu empêcher aux on ndako. Il est connu empêcher. À ce peut ça réponse valable était. D'où peut ça 6 mois na kene ba beaucoup le pour ba tout souci le aux on ndako na ngati. Si le na bisayo moi si azara kebu azongi boy tout ça la beauté na confronter. Donc bref aligné sous libéralité. Est-ce que ceux qui m'ont boy ko ouais na tuni donc te bo solana ye aligné sous libéralité ma libéralité pour comme na pour se récupérer. Donc apparemment c'est comme ça aligné sous ngati. Donc aligné sous souté. Après ça nga affection soutenir avec les débit. Moi ça senti ngati. Attends comment simba pe mwana ba. Donc qui misa mwana. Ote ko simba mwana te. Oh, mais mwana oza mwana ngamoko. Ni no simba été. Ote ko simba été. Donc par là na mona qui comment qui un peu flou na comprendre qui m'a mwana te. Sinon ça amité. Aujourd'hui c'est reproché ne l'autre mon frère parce que aux ana moi si nandaku, vous évoluez bien. Moi ça comme il y a 8 mois. Yo voyager na sima moi ça très robotoyer tout ça aujourd'hui c'est reproché ne l'autre peut-être au sala qui est le moro boyo et sali que moi ça change le comportement qu'aligné sur libalaté peut-être à quand il y a une infidélité peut-être à quand il y a un message mora mabe. Non on a vraiment en tout cas na mi commission na ngate na mobile mo on attend dans la sincérité. D'ailleurs je prie dans un chrétien na tambo na ba norme ndenge sengeli. Ba ça on a bango bien ça na bango ni. Na kuma salomo to ndeni. Ka o yaza na ngo ba si so baza na ngo belusu.
nazaka na mwasi moko naza focaliser na mwasi moko au moins na vu ce que ça la makambo que de gauche à droite makambo ne marche bien té navandika na mwasi na moko to vivre ne bien nzaba pambola biso to ko ba millions de bato musu ba milliardaire lelo akanga na message à ma bête akanga na mwasi té oh non non le moko té nga mona ele kela nga moko naza vraiment étonné ce qu'on en sani. Voilà, merci beaucoup mon frère. Je pense que Nengeto Sololi, Ozala intéressé, il y a Rouaouye Balelo, ni les sala que le moi sinon on va se comporter. Oui, exactement. Des raisons où on va aller en émission. Il y a un débat Baeli. Ouais. Il y a une situation, ils ont s'est passé. Vie gravité na yango de balobaki ba omi balé ba yokana ki ba rolukanga l'équipe na biso pour que to solo là to megato reçoit les caméras en famille. Est-ce que les caméras en famille nanga est-ce qu'ils sont sensibles on a kata plateau tout to kolukana ndako to solo ndako fu ba exposer na kata plateau bon est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que les caméras sont grave et que batala ba mona neni ni to sunga ba tumsusu. Et surtout que biso a trouvé na réconciliation, c'est-à-dire que si tu bani ba panzana, tout ça là qui est fort pour dans souga ba panzana té. Olga Zali, grande sœur ya moi sinayo, Aris Azali, petit frère ya moi sinayo, ça se passe en famille, tout ça biso ra ba to ya libota na yo, to zo solo là, et là on a une bimia até, to za ra biso na awa. Olga, je pense que to 8 heures au solo là na Serge, il nous a tout dit. Je pense que Malobanayo n'a et c'est vrai qu'ils ont un discours indirect. Je voulais expliquer Serge, raison où il y a une émission. Bon, Olga, sur le cambo, ça allait, il y a tout cela en particulier. Il faut exposer un peu, même M. Arisa, tu bien, non? Ah, pas Serge. Ah. Si tu as commis awa, ici qu'on a plateau. Les a pas maté, oui, bibiso bien. Si au bandana mwasi na yo, si comme que bobalani et peu mon a les loyers. Les cambo les a passe. Les a passe penza même atanga. Non mon aninga au bandela teninga sukate. Mais nazaka censé ya oluba. Naka censé ya koluba yango parce que to linga ko mingi nengo yo honora biso linga biso de biso ke to linga yo en tout cas to porta ka on a cœur na biso donc tozaka na donc naza mieux placé ya oluba problème pe memi biso awa eza moi sinon c'est fora ti bo balanaki et ça li 2 ans bo botate biso na tim na biso ezalaka moi si soki akoli en va bala kota libala il faut bimana noko nini Olga makambo lezo ka matela eh makambo nini Aris pas Serge yoka grand sœur makambo pas Serge eza bongo nde nazo expliquer donc moi si nyonso pour que sa vie na ya bala il faut bima na noko biso ndenge mama boti biso oyebi bien si moi sinon c'est fora za na ba vie de prière biso pe to sambela ka to linga mama nzambe biso to zaka basé na makambo wana te même sala makana famille na biso mais biso to zaka basé na mambo wana te biso to yebi nzambe papa biso na mama biso balakisi biso nzambe balakisi biso nzela nzambe et to bande ko benda pe c'est fora lo kwa yo ndenge obali et sala mate pe mutu moko te aotika ko sala likambo wana et sali que boyo ko bala na Sephora donc bobali na Sephora et ko bota isate na mbula mibale mumana 2 ans mwana oyate et nzoka Sephora ayoka ki soni wana ndenge bakome ko bakoti libala zo bota te Sephora nzoka nda kendaki et pas oncle babimi na oncle et tant babimi na oncle nde baye ko bota mwana wana olelo Sephora azana na maboko yango moni photo lo ba no vérité parce que non bi tellement na luwana tala na boma mutu tala na boma mutu Olga nabi mwana okay mwana nga mete tira kwa tala Aris na mi sus mwana ta mutema mwana okay la bino anga ya te na boma mutu mete tira c'est là
Mais tu sais, ah, continue à rater. Allez, sois très fort. Sa famille. Non, qui va faire. Non, qui va faire. Mais tu aussi, ma rater quoi? Mettez normal que là. Mon corps n'a la bête à droite, nous a cassé dans la bête, on m'a fait. Continue à rater. Continue à rater. Ah, t'es là. Mettez. Arrête ça. Non. Non, tu m'as voyagé, non, tu m'as mort, tu m'as mort. Tu m'as taillé là. Mais tu conseilles ma beauté. Mais tu conseilles ma beauté. Je t'ai dit la place là. Non, écoute, là, ma difficulté, mais là. On va lancer mal à moi aussi. On continue, ok. Vous avez l'abomination. Vous avez l'abomination. Ah, t'es grave. Ah, t'es grave. Continue à monter. On passe la plateau sur le même son. On passe la caméra tout. Olga, on traiter ça. On va traiter ça. Parfois, ma traite. C'est que, ok, on a. Si ma mère elle a ça n'importe quoi. Mon frère. Au moins, si on a un costi. Mon frère. Et ça, on a un Mon frère. Quitta, s'il vous plaît. Quitta, Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, que le bon Dieu vous bénisse, vous protège, partout où vous nous suivez. 2025, sacerdoce et rataraté, c'est l'année de gloire, c'est l'année de restauration, c'est l'année des récoltes, c'est l'année de changement, c'est l'année des exploits. Moi, je crois au nom de Jésus. Dieu nous a promis le lait et le miel. Cette année 2025, nous allons vivre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien, Dieu m'a donné l'orientation sacerdotale pour cette année 2025. Nous avons 3 mois de préparation. Janvier, février, mars. 3 mois pour la prière, torrent de Kérit. Profitez pendant ces 3 premiers mois, premier trimestre. Nous allons prier ensemble. Envoie tes sujets de prière. Partout où vous nous suivez, envoie juste ton sujet. Dis l'homme de Dieu, 2025 c'est mon année. Je suis stérile, j'ai des problèmes de papier, j'ai des problèmes de santé. Rien ne marche dans ma vie. Tous les années étaient toujours pareilles. Mais 2025, je vais expérimenter ton Dieu. Expérimente mon Dieu pour cette année. N'hésitez pas d'envoyer ton sujet de prière. Voilà mon numéro. 0033 7 66 27 40 02. Tu envoies ton sujet de prière. Nous allons implorer la grâce du Seigneur ensemble. Dieu nous a fait grâce de créer des équipes de prière et c'est là où nous sommes en train de prier. Tu envoies ton sujet, envoie ton numéro et nous allons commencer à prier chaque jour, implorer la grâce du Seigneur. Tu témoigneras cette année 2025. C'est l'année de ton témoignage. C'est ton année de témoignage. Tu seras parmi les gens qui vont témoigner. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. N'hésitez pas d'appeler maintenant. Je crois à ces dieux-là. Je répète, je crois à ces dieux-là, les dieux des miracles. Si ton Dieu-là est mort, essaye mon Dieu. Sacerdoce et raté, ça ne va pas rater cette année 2025. Essaye mon Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Merci Cordon pour la parole. Nous sommes la haute tribune de la vérité. Donc, nous allons avec les choses selon les principes bibliques, les principes de l'Éternel. Dieu a placé les choses de manière à équilibrer le monde, la société. Mais l'homme est venu avec les coutumes et traditions. Et les coutumes et traditions déséquilibrent le monde. Oncle, tu vas manger combien d'assiettes? Hein? Tu vas manger combien d'assiettes? Atayomoko. Et puis ça, c'est pas correct. Quand nous entrons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, on nous parle de problèmes de nudité. Les enfants ne peuvent pas voir la nudité de leurs parents. Ça va aussi de manière réciproque. Ça veut dire que les parents ne peuvent pas aussi découvrir la nudité de leurs enfants. Et biloko wana et bomaka et bebisaka et détruisaka les tissus sociaux. C'est pas correct. Il faut, j'imagine maintenant dans cette famille, autant d'enfants
filles seront servies pour un oncle. Et je me pose une autre question. Admettons que l'oncle était malade. Donc c'est que Banan Kassinaye tout barobeba. Parce qu'ils vont passer par cette route et la maladie sera transmise. Nous devons penser beaucoup de choses. Les familles. Ba principe oyo ezana liloba ya Nzambe te. Eza ba principe ya kolanda te. La coutume doit être imprimée sur les bonnes décisions de l'Éternel. Pour liloba Nzambe que c'est lui qui sait donc faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. En plus, tout ce que nous devons penser doit être juste, loyal, correct. Toutes ces choses-là qui sont positives doivent être l'objet de nos pensées. Oh, nous sommes bien té, oh, ils sont négatifs. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas obligés de les suivre. Baye bisanoko, atika makamboana. Famille P, ceux qui l'élo, ba telemeli noko. Baye bise ki biloko na foi cesser et aussi là. Pourquoi moi na fa bota kaka après, abota makaka après avoir été avec son oncle? C'est pas correct. Bon, moi, na alternative, mon sous na rolo bani. Kasi noko nga bala ka bana ngoni so basi. Abala bango, bako nga basi na ye. Comme ça, tout le monde sera à l'aise. Ayebi que non, ce sont des enfants qui sont venus de leur oncle Babalani. Totika. La terre a besoin de la tranquillité. La terre a besoin de la paix. Je m'imagine maintenant la petite sœur, disons, la femme de notre frère qui est ici. Nazo imaginer dans quel état psychologique azana. Alingi mobali, babaladi, kobota ye apasi, sikoyo yemoko a commis chaque jour, soka talika mona wana. En tout cas, cerveau na yeza sous tranquillité. Ça peut même l'entraîner à des maladies. Ça peut même l'entraîner à la mort. Rien qu'en faisant des soucis. Pour aboy mobali na yete pour mobali azamabe, selon ce que nous avons entendu ici. Mais à komi koyoka kele ya mobali na ye, parce que azo michana mutu que je suis sorti avec mon oncle, j'ai eu cet enfant dans la saleté. J'appelle ça saleté. Dans la saleté, ça ne lui fait pas. Ils ont à l'aise. Totika ba coutume o ezangatina. Ça ne nous donne rien. Même à toi, l'oncle, ça ne te donne rien. Je te pose encore la question, tu vas manger dans combien d'assiettes? Merci. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, oncle, vraiment, franchement, vous avez mon mabé. Vous avez vraiment monté mon mabé. Et puis, bah, coutume, il y a makasi, bah, nous allons mingi na tangwakala. Mingi na l'époque ya ba maman na biso. Lelo biso nyonso to ko ba chrétien. Lelo mutu nyonso aye banzambe. Mais akosa biloko te, oncle. Comment ça fait-il ba nièce na yo nyonso ba komaka, il faut bimaka na bango pour abota, il faut obima na ye. Pourquoi? So imagine ce ko so bada na yo, bana na yo, so obota ba no basi, ba osala bango bongo. Yo no sepela. Osa mutema mabe? C'est la sorcellerie. Et ça gentillité, oncle. Et ça gentillité bongo la motema. À partir du kamo lokola ba dévoiler secret oyo. Au bongo la motema à partir ya lelo. Et puis bisope ba ndeko ya mibali. Tolinga ko cresser mingi basa bandeko na biso na mabala. Moi ça y est libala une année, 2 ans, 3 ans. Boliga mbala moko abota. Et pourtant nzambe mutapesa abana. Bana ba uta moi na za bénédiction ko ute pa nzambe. Moi na za te que moi na OK quelque part ou soit tu place moko boye au kozwa moi na non. O ba kenda neti na ba mambi kudi na banganga. So OK. Et puis moi na za ka problème sur problème na ndako. Soit tu ba no maladie na ndako, moi na na ndo so ba problème sur problème. Moi na ya bien a uta na nzambe. To tika temps na temps. Nzambe moko ayebi nda pesaka mwana to tika comportement biso bandeko ya basi ya bandeko na biso to tika ba comportement ya ko tiaka basa bandeko na biso mal à l'aise na libala aye libala 3 ans
2 ans kaka au moins yango ebele à partir ya kotia mal à l'aise wana yango esali kende ko na biso moi sa papa Serge akende ti abima na oncle na ye po na biso toza mitema mabe tolinga basa bandeko na biso mibalite to tia bango mal à l'aise 2 ans 3 ans c'est rien bongo bato basala ba 8 ans o basala ba 6 ans ezalaka nango to boy te mwana aza bénédiction na libala mwana apesaka goût ya couple ou soit ya libala mais ezate ke biso to ando tia mal à l'aise na bandeko na biso basa bandeko na biso mibali mais non à partir de tia mal à l'aise yango wana yango ndeko moi ça pas Serge et tindi akende pas oncle ake pas oncle tonga ake pas oncle ale yo oncle au moins yango eza normal so ezaki mwana yo za na place à mutu so ezaki mwana oncle on t'aime be franchement vous on t'aime be vous andoki aucun enfer. Non, c'est pas gentil. Dans le moment où tu commis ba chrétien, so tu as une majorité à batu. Tu commis ba chrétien. Et ben pour que ba maman so calendé ba doza ba coutume wana. Et makasi ba telemika na coutume wana makasi. Mais lelo, mutu 3 ans la prière hein. On les kana venir moko au moins 3 prières, 4 prières na venir moko ba prière parce que to luke lu nzambe. Malgré to koma place to linga te mais to zo luka nzambe. Oncle luka nzambe. Tika motema mabe. Merci. Merci Cordon pour la parole. Mbote pe na bino nyonso. Papa Serge ngana oyebisa okaka lelo eza mukolo oyo il faut yoza na esengo. Esengo no yozala parce que lelo ndo yebi vérité. Oyebi vraiment sikoyo likambu nini ezo sala que moi sina yo akima yo moi sina yo alinga voir même to simba mwana. Lelo faut vraiment na esengo et na opambola nzambe po na maman na biso Olga na frère Aris parce que baza mitema malamu ya solo vraiment ba priaka babanga nzambe parce que na famille mususu secret ko bimati na famille mususu tellement ezali leki na bango propre ba obimisango te ba ko bombango. Mais Dieu merci, nzamba ti bango na motema moya malamu ya kubanga nzambe babite totika frère na biso te akufaka abwe babimisi secret wana. Et ngana oloba na frère na sœur Vanessa ezalaki que amonaki akomi lokwa na suka. C'est comme akomi komona lokola nzambe a osala te. Donc lokwa na deze komaki nzamba osalele lisusu te. Or, ayebaki te ke nzambe ata après 10 ans, alinga salela ye tellement azalaki na confiance et pas nzambe tellement alobaki ke ko céder te na coutume et soki a continuer ki kaka bongo nzambe wana ya mawa alinga pesi mwana parce que nzambe aza capable na nyonso 2 ans 10 ans et pas nzambe zia eloko te. Pour na nini te sœur na biso Sephora akangaki motema o andimaki ke na vanda ka nzamba opesanga quel que soit le problème quel que soit bazoloba batu baloba ka na mokili balobaka mais il fallait azalaka na confiance en nzambe na e pour nzamba pesa e mwana mais lelo a cédé donc monde à ténèbres et sepeli bandoki ba sepeli libale baby siko lelo ozo kokalisu ko sentir mobali na te po anini na eloko moko ya temps ya mukie mais au baby si avenir na mobimba parce que wani ezali inceste sali malédiction et baki sami na vie na yo et surtout ke yo yebaki nzambe lisusu ako juger lisusu sévèrement parce que oyebaki ba principe wana nyoso mais otiki diable sakana na yo papa nanga Serge elo na oyebisa yo na émotion bazwa kandate lelo yebi vérité remercier nzambe na koto mususu bien que ozo silika mais remercier nzambe kozwa décision na émotion ote ni na esengo bazwaka décision te na kanda pe bazwaka décision te na yebi ke nzambe wana aosunga yo po omona clair. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Merci na ba fidèle na biso il y a la voix du peuple ou balinga vérité en face. Vraiment mukila na makambo ebele du jour au lendemain tozomona ba ka donc na kobanga na mituni ba question ebele place na vandaki na pesi kutu na remercier ba famille oyo to be église oyo obligera pe mutu avant bala soit bala moi soit za musika na ko na vanda na pesi bango raison parce que ba biso bato to tomba to bala
moi aussi déjà déjà à moi déjà mukili au mona ke so to vano otala moi c'est nanga te mutu na découvrir mutu liboso na découvrir parce que kana comme mona na mukili yana moi si mususu azala déverger tout mona ki ka azala déverger pas maman o abotaye yana moi si mususu azala déverger pas oncle naye ezana moi si mususu azala déverger pas cousin to ba droga ye basala basangane la basangane donc ba te belé ba bimana ye alors moi si ya bongo soko balier oza ko s'attendre na résultat ni na libala déjà moi si azala diverger pas papa na ye to noko na ye to maman na ni to mona ki kamour ya grave soko moi ça bon soko balier résultat ni na malonga oza na ko libala vraiment félicitations à bato abala basa musika na ka oza na oza ka ya coutume moko ya haut niveau ya sorcellerie moko très élevé na ebité coutume ezalaka signé par nzambe ou quoi parce que écoute je suis là yaki alongola ki coutume wana tu vois na miso to vivre temps à grâce tu vois temps de la grâce je sais yaki ko bannir ba coutume ba déclaration ma mais belé ko longola ngo mais au moins na biso na kilelo ba papa na biso ba maman na biso ba génération on besoin exiger il faut respecter coutume donc le monde na ba coutume tout au monde mutu ko bala mais non comme moko boy azo telemela azo ko exiger ba biloko libala ngai faut boy na comprendre que ba sécularité ba bala moi na ngato ni na ngai donc bon na mo belinge kende pour moi ba oncle ba exiger ka ba biloko makasi na ba coutume faut telemela bango faut tela bango parce que mona oya yo oza makila ndeko no propre jamais ko mona ntutu na ye alors coutume batu to ebite ndenge banda to yoki mais ce ko pesa concept ko reprocher na ko reprocher maman Flore na ko reprocher maman Flore parce que coutume wana ya kite na ndako etio mundu ki keneti pa oncle na makasi no so que coutume yelo na ba elativement ki ndoki no se yebima na ndako kende ça dit okomaki dépaysé moral na yo ekwei oza na choix parce que ba les on dit ekoti yo alors là okei pa ya noko na yo wana yebi maman nyonso mosi nyonso ayebaka ba période na yebo excusez-moi terme qui na temps on aza nango soki na sangane mobile no zoazemi qui na temps on aza nango soki na bimia mobile na ndenge nyonso na zolanga zemiti scolaire yo na sentiment to na ba pression ya famille to ya bandeko to ya quartier qui yo zobota ti leur sentiment yelo qui na ki sala kaka oyo noko nanga lobaka ozaki na période nini il faut se data peut-être ozaki na période ya bien OK yo ki na période oyo mabe oyebi ke so na sangana mutu na zozemi et puis coutume ngo na ebité elingaka ko se préserver te ke obi ke o ma nièce nanga ayipa nanga vraiment nièce nanga ayipa nanga pour to éviter ni papa na lobi maladie ezali infection ezali grossesse non désirable ezali donc c'est protéger cassette parce que nous allons on a un avantage de coutume nous le bon théâtre qui avantage du métier jusqu'à la coutume nous on a avantage de coutume bania surtout bana quasi tout il faut les kana bango c'est protéger ka on peut ça passe na batu oyo bazoa ko bala siko bana na basi bando na ba lobi ba cousine ba bandima bando na bango bela famille bandima parce que sort ni balo bala bango bana résultat malamu ti donc lelo vraiment à travers émission on a commis nzambe pour bobimisi vérité et sauver kaka ndeko nanga Serge te ezo sauver na ba mibali o babala ba cousine na bino babala ba nièce na bino parce que ça abomination moko du jamais vu ozo mona mutane ko azaki bien avant bala mais là au bala moi simo ana ba simo ça mabe nyoso ya ye ezo kinde na échec oui ba ke di bala ça trop cher dépense di bala ko louer salle ba ba lia mutala ta boy c'est trop cher bo fungola bato ba vérité ce ba ko bala ba na bi ko bana ba coutume ke biso to sala ka boye exala sko yo volonté mutu ko ndima to ko boya ke ako to ko zo ba retomber ba makama boye mutu ba botina noko na propre to benga mona ngonani merci Cordon merci na ba onyo so batala kabiso na pesi bino ba mbote belé nzamba lola mona bino likambo lelo penza
tokolobela yango vraiment mpona coutume mpona nga naotelemela makambo ya coutume bato baza na bacoutume ya bondoki makasi coutume ya bundoki ata na ntango ya bamama ya biso coutume wana ezalaka lisusu te loba ya bakoko na biso mpo bango nde babanda kosalela bacoutume wana lolenge basi basalela bakoutume wana bino tina génération ya lelo bozo pratiquer bakoutume wana kindoki yo noko ofandi kaka kuna kotala kaka miso ya bana ya nkashi na yo ndenge bango bazokola oyo ya kozala mwasi na nga oyo ya kozala boye eza malamu te na bakoutume oyo baloi établi oyo basi baétabliaki ezokende de génération eza malamu te nzambe asiliaki koya yesu asili koya kobebisa nyonso alongoli biso na ancien alliance akotisi biso na nouvelle alliance il faut tolande la nouvelle alliance ke totale ancien alliance yo noko oyo ozelisaka bana nkashi na yo yo papa oyo fandaka otalaka kaka bana ya ndeko na yo ubie bakoko moko boye azotala kaka ke o nga na kobala kaka boye na kozwa kaka oyo en tout cas eza mabe yebaki coutume na bino wana eza bondoki botika biloko wana mwana azali mwana te andimaki paske ayebi ke yakolaki na bonzambe eloko nini etindaki aya kozonga lisusu na coutume oyo baboti na ye bazalaki na yango te ça veut dire eza posa ya ye moko peut-être abandaki olula noko na ye wana noko pe abandaki kolula mwana wana depuis bayebanaki aye kotala alobi ezali na mukano moko pe epesameli biso ke tolingana na banoko mais bongo olingaki obala mwana mobali ya bato te ondimi kobala tozotala 2 ans mpona 2 ans na libala eloko moko eza te atoko sala 5 ans 10 ans bato bafandaka pe aye pe aboti mwana na ye na va normal nzambe adeklare loko te yo moko mi condamné oyoki maloba bato yo moko bandi komi condamné po te balobi basali wana lelo oke kobota na noko na yo eza malamu te ozalaki ka na posa noko na yo wana pona nga namoni ke yo zalaki na noko posa ya noko na yo wana po omonaki ke yo zalaki musali na nzambe bandeko na o basali na nzambe mama na o musali na nzambe ndenge nini yo ke ikomi pesa na coutume o etali yo te o etali ba mama na bino te ça veut dire ozalaki na posa en tout cas papa Serge luka nzambe osi okoti na kati na munyama mwana wana loko balobi aza ya noko toyebi te sikoyo eloko ekosalema bokende kaka bolandela soki ezali ya noko to ezali ya yo tokoyeba te ntango bokoyeba ntango bokokende na ye na hôpital nde bokoya koyeba ke mwana oyo azali ya yo to azali ya yo te parceke abimi na yo abimi mpe na noko toyebi te eloko nini ezokonfirme ke mwana wana aza mwana noko wana yango wana. En tout cas, merci beaucoup. Naba yaya nzambe apambolani. Parce que oyebi kolandela bonzambe wana nde sali po bimisali kambo Serge lelo ayebake coutume eza mabe. Tant tozo bala toyebaka pe kotunaka pe ba coutume na kati ya mabota pe mabota bayebisaka batu pe ba coutume na bango ekosala pe malamu. Merci. Battle Fufu. Chers amis téléspectateurs, comprenez que c'est chaud. Des fois, moi-même, j'arrive pas à maîtriser parce que attention à matin. Matala Kio, Olali. Soseko Umela Salela Thompson. Tenena yo Kale. Mami Thompson. Miso ai mai apoi na yele fa apoi alali voilà abeta mabiti oza siri ke Daniel abeta mabiti abete mabe Daniel abeta ngai no référence moko ya fufu
azalaka nzambe wana na pamboli ye sala posé koyebisa bone mbangu koyebisa nini na papa na précision il y a ça déjà du domaine oyebi kando okenda ngo ti fufu soupe. Vous êtes prêts? Go! Battle Fufu. Nous devons reconnaître que dans ma famille est belée, dans ma coutume est belée, ma camion se sera relobate. Batu belé babala dans ma famille, mon bala yé kaka bali moi si, to moi c'est animé ko bala mon bali. Mais ama ramsu sur les kaka, oyo, moi roloba moi za la raté. À l'instar il y a Kao to yambi lelo. Moi si ni naïb sa mon bali naïb ke biso na famille na biso. Po yo bala nga il faut bimana faut na bimana na noko nanga c'est-à-dire mobile yo aza pena na cerveau na ye est en place a au numéro à bonté il faut te barka et le mot est très important surtout na biso ba to revivre ko condamner c'est bien mais vous savez cette histoire il y a beaucoup bota na kati ya libala ezara facilité pour na moi si. Il y a des choses qui se passent. Il faut aller moi si pour peut-être comprendre. Nous sommes bali des fois. Tous en moi sans foutisme mais moi si na libala pour mon apena qui ya bali ya fani na libala fabuta. Ce qui fait que il y a batu mususu akokokanaye basadi mutu namtaza nene a supportaka pa pression. Mususu azala nzala okendo yiba mususu azala nzala onimala la nzala. On ne va pas condamner directement Sephora, on va plus condamner les actes. Il y a bateau bazar impatient dans la vie, tant aux autres 50 ans médicaments. Les cambo ebi que ça m'a bé, que ça la monte parce que comme on dit, bah retenir mutu innocent pour yiba qui pas en nzala. Otenga na yiba qui, so na yiba qui li pesa pour nzala bon. Comme on a dit nzala to tenir innocent, to kangayo tete ba kangayo parce que o yibi. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est très important, très capital. Et je pense que famille, ici que Zali, peut-être dans Zéland, Abino Makambo est aussi là. Il est aussi là parce que Makambo, tout le rata coutume, il y a bien qu'il y a vos balles à moi, il faut payer ça qui moudi à maman, veste à papa. Ce comme il y a faut bimano, on a noko, ils ont la sens monté. Mais je voulais revenir sur quelque chose de très important dans votre histoire. Parce que là, chers amis téléspectateurs, tu peux retenir M. Serge T, vu message à Zui. Tu as mis la place. Tu as dit qu'il est temps que nous digérions dans le problème. Parce que tu vas revenir vers il faut toujours là. Parce que moi, c'est vrai que nous avons moi si Abimagina Noko, Waneza fait Moko. Ils ont déjà tout nimi en haut. Mais nous dire simplement que, parce que moi, je très na Sergité, que besoin de l'eau monte, besoin de plus à côté Nabino, ça nous garantit absolument rien. Moi, je connais une fille, autant en aïe, sur l'émission Tamari, n'a pas ses beauté. À Bota, moi, sur mon moi, Zara, Yemora mi boti. Ça dit, autant moi, autant maman et l'eau mon corps. Moi, la moi, si peu. Donc tout dans azanta na loko mo ya tata na été to lo banini ke azamo na papa wana te donc ba ressemblance ça dépend ya ba notion hérédité ça ils ont moi marabelé na kati. Moi je sais que je voulais vous demander bon je veux plus demander ça à M. Serge l'état digéré je veux vous demander à aucun test à ADN et là liboso na osala wana ye Sephora c'est vrai qu'il y a sali mabe à Abimina Noko, ça c'est un fait que Mutomoko a encouragé Wazate, c'est une abomination. Les avoir la même malédiction. Couteau, chance et pas M. Serge qui est message les autres qui badou soupe mon aboye et bomi makambo et quand il m'a makambo belé. Mais autre ça la mission d'abord pour permettre biso to kutana Sephora, to solana et sur animateur et émission mais accepter to sur la peine papa Serge tout ça non test à détoyer non effectivement sur moi na papa Serge to azay un nouveau nabino.
Et puis après, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci pour l'encouragement, Nabino. Tozana Bino va vous accompagner dans les Cambo Tinasuka. Et puis tout le monde a Sephora tout solana. Et je comprends que Godeka, Kouya, Ibsa Mobali, Kambabongo, Tokoleka, a ils ont peu facilité. Mais vous avez fait ces grands pas, tout va vous accompagner Tinasuka. Merci beaucoup na Bane Ubotali Biso et merci à l'équipe à conseil. Tout le monde prochainement. Bye. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du